En tout cas, ebale mondial, noko bana ngayaka. Nga yeyo, tata mwasi ya bana. Bonzenga. Oza toujours bonzenge, tata mwasi ya bana. Nga yeyo, ebale mondial, noko bana. Olobi nini? Sango nini asiko memeni ngai? Ya, mobala linga bouillon boyete. Tata mwasi ya bana. Likambo nini nga nakanisaki soki logo nini oningo loba na nga bouillon yango tokoli nango te ndunda mai oyebi yango bien tata mwasi ya bana likambo ozoyela ngai yango ya bouillon Yo na bouillon tellement linga bouillon ya makoso bacha mwa mayebo na kati ya mbisa kukauka babwaki mwa basolo na kati okenda kufinga na mwasi oyo kitisaka leson. Tata mwasi ya bana mwasi nini azoloba onga na kitisaka leson Zawadi akitisaka ye moko Peniel Kalambai alakisaka yango ye moko mwasi nini nga na kitisaka leson oyo nga na kitisaka leson ye bango te oyo yebi balataka na bango ka leson te tata mwasi ya bana likambo nini boye olamukili nga mpo na likambo etali bouillon tata mwasi ya bana obosani nalingaka ya makoso te obosani bouillon ya koko obosani bouillon ya poulet obosani babouillon mosusu kote kuna nde olinga koloba complet yo ozolobela ngai ya bakaleson ya kokitisa tata mwasi ya bana likambo nini oyo mwasi oyo apasa babomoma na yo tata mwasi ya bana olobi yango bien mwasi apase babomoma na nga nakotongele na nini nakotonga nini nazoyeba mpe mwasi yango ozoloba te ozolobela mwasi nini mwasi nyonso azala na nga apasa babomoma apasa kutu te topasa babomoma melebi makambo ozoloba olamokeli nga obie ndenge nini tata mwasi ya bana ton ex quoi okabona na mwasi depuis très longtemps mozala na numéro ya cousine na ye yango ozolobela mwasi nini ex nini naza na ba ex ebele ex nini naza mpe na numero ya cousine moko te tata mwasi ya bana naza na numero moko te loba Facebook mais numero ya telefone na yango te en plus bango bakomelaka nga numero naza nango ya mwana ya ex na nga moko oloba nani beya mwana nini naza nango mpo tosalaka na ye na elengi ya komba pa ya boss na biso JP Kiama okoyoka ye kuna na suka akobwaka mpe JP Kiama kombo na ye Stephanie Cooks kikuli te ye Cooks tokotia ye mpe kaka kikuli baadopte na Karine Mokonzi tata mwasi ya bana ozala na numero ya bakamarade na ye bosola nini tata mwasi ya bana oui oyo nde ozwi numero ya bakamarade ne nazalaka nango me bango babengaka ngai bango babengaka nga na comprendre ba ex nini ozoloba ba ex wana nyonso foloba bango na pluriel yo ozoloba moko oui na comprendre ba wana naza na mamero na bango oui nabosanaka kutu nayebaka te bango babengaka nga ntango bazoloba nayebaka mpe likambo baoloba te mais bon nakoboma ngo kasi nakobwaka yango mobala azala songisongi te un homme qui se respecte soit kabwana na mwasi kabwana na ye bien yo kabwana na basi na quai de poisson yango otula donc ozaka sire na mandefu na wana non tata mwasi ya bana tokoyokana te awa nga nakabwanaka na motu na quai de poisson te
natongaka mpe moto te soki tokabwani en plus ngai nde baboyaka alors nga moto baboyinga nakende tonga moto pourquoi nga moto baboyinga nakokabwana na quai de poisson pourquoi ngai moto baboyinga nakolanda bato pourquoi nake na nga nakei alors tata mwasi ya bana kolekisa te place wana siko mandefu na nga yango moto oyo tulisanga nga mandefu nakataka yango nakataka mandefu tata mwasi ya bana mandefu ya mbanga nakataka ya samapeka nakataka ya kuna na eto nakataka nalinga nakata ya etolo nakata kutu mbala moko nabimi susu na ex moko boye alobi nanga yango yo ndenge okati mandefu nyonso boye na nzoto okomi nani oyo lekechu okomi mura okomi kovodor na Mike Lokamba kutu aza moto asima me atikaka tata mwasi ya bana kolekisa te pardon nazotula te mpo na mandefu natongaka moto te c'est vrai tata mwasi ya bana olamukili nga na bote ya boye mandefu ya pembe ya rouge ya bordeaux mbinga ebele mikie ebele batoni bokomi ebele je t'interdis retiens-toi ok tata mwasi ya bana makambo lobi nasalelaka yango te mais bon nandimi yo kaka je me retiens tata mwasi tata mwasi ya bana ata bayemba tata nkento me yo lekisi tata mwasi ya bana yo quelle cousine en tout cas te nazotimbela yo bon oyebi yango kaka tokosola kaka tata mwasi ya bana mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote bajeune garçon na bajeune fille mbote bana mike na babebe mbote Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, soki yo kabwani na mwasi na yo, pourquoi okende kotonga ye? Okabwani na mobali na yo, pourquoi okokontinue kotanga kombo na ye? Soki bokabwani, bozala na bana na kati bozala nango te bokabwani soki bokokutana bozalaka bien wana bokoki kosolola likambo soki ezali okokosolola na moto likambo mpe soki ezali soki batuni ye soki mpe bokutanaka te soki batuni yo to likambo moko boye okokosolola me okokotonga na ndenge ya kisongisongi te ya kosolola likambo mpo likambo ezali okokosalango me mutu soki bokabwani surtout soki bomonanaka te bobota te ata bobota bomonanaka te eloko nini okotangela kombo na ye eloko nini ya kotangela kombo na yo eza nango wana te apart batuna yo bokutanaka bosololaka ou bien otuni mutu azalaka kaka azala koma wapi esili apart wana okotongela ye na nini oza na likambo akotongela ye te soki atuli etali yo te okende tongaka ye atuli soki abali 10 fois okokotonge mpe te mpo abali 10 fois soki mpe akomi na ye ndumba kotonga ye mpe te mpo akomi na ye ndumba soki mpe abwaki bassin
to abwake tolomo na WhatsApp, na Facebook, na Internet, modèle à Didier na Peniel. En tout cas, ko kipango te. Soko kipango, loba soko sepeli nango, ndenge to sepelaka na ba image ya Peniel. Wana ozotala ngo, ozo sepela, po mone loko moko ya bien, ataza ex na yo, eko chanje nango te na otala ya ex na ya Peniel. Bon, toke nelika mususu. Soki mutu akabwani na mutu. Ngata unaki mwana muke, nazako yoka. Libali ekufaka, me kisemeki ekufaka te. Siko ezaki na sansi nini. Po sikoyo soki mutu. Na semeki ne bazaki bien, ya mobali to ya mwasi. Soki bazana mamero. Mabe zabi, surtout soki likambo ezate. Likambo kosolola mususu ezate ya mabe na kata fami wana. Ya mabe te. Lobande pona ko evite makambo mususu. Ogoza na nimero te. Me lakisi pete sokoza na nimero. Bobando solola. Bobando bengana. Non. Ogoza na nimero. Bobengani tango muso après 5 ans. Après 10 ans. Après tout. Bozalai ba semeki. Siko ba camarade. Ya mobali to ya mwasi. Mabeza wapi. Oza na mamero na bon. Surtout mabeza wapi. Bolingana. Wana na yebi mabe bomonaka te. Camarade na yo bokabwani akelingana na ex na yo mabe zabi. Mabe moko eza wana te. Po soko okabwani na mobali, okabwani na mwasi, azongi ndenge azalaki mutu mususu. Ezala bozalaki ensemble, ezala bobalanaki, ezala boboti 50 bana. Soki alobi abala camarade na yo, même ndekono ya famille, yo etali yo te, etali ye na mutu azolinga. Eza bango, eza vina bango, eza ya yo te. Soki pe azana mamero ya telefone na bango, eza yo te, eza bango. Yo okaboni na mutu, okaboni na mwasi, to kaboni na mobali, esili, bokabwani ye ake na vi na ye, yo na vi na yo. Donc soko ke na vi na yo, elakisi te omemi na ba camarade na yo, to na ba connaissance na yo, to na ba membre na famille, non. Yo kabwani na ye. Ye sikoyo, ye moko soka kokabwana na ba semeki akabwani. Akokabwana na ba camarade no akabwani. Soki pe alingi asa na bango moziki asali. Alinga balana na bango abali. Pona koluka mindondo te peza logique des choses. Soko kabwani na moto. Sala kaka ndenge zalaki tangu nano yebi ete. Azalaki mutu mususu. Azalaki na batu mususu. Azalaki na ba camarade ne mususu. Azalaki pe na kopene to na mobali ne mususu. Yo ye boyebani. Oyebi ba camarade ne, ye pa yebi ya yo. Soki yo poko tika na ba camarade ne, otikali. Soki okabwa na ba camarade ne, okabwani. Me soki okabwani na mobali, to na mwasi, okabwani kaka na mutu moko. Mutu wana pe okabwani, yo moko okabwani na ye. Me kokabulisa ye na batu mususu te, kolingisa ye pe na batu mususu te. Kabwana mema yo kende kosala oya yo vi mususu. Kuna tika yango eza le passé. Tangu oboyi mutu, to mutu aboyi yo esili. Esili obandi makambo mususu, okoti na étape mususu. Alors, yo kabwani na mutu. Mutu wana azana mamero ya famille na yo. Etali ye na famille na yo. Mutu wana azana mamero ya yo, ya ba camarade na yo. Etali ye na ba camarade na yo. Soki yo po lingi, okabwani na famille wana susu. Soko lingi te bazana na numero na bango.
soki mpo olingi te okabwani mpe na bakamaradi wana ekomi kaka mbote bato ya famille mpe ekomi kaka likambo ya famille obendani distance na bato nyonso soki omoni yango mwaye te alors okei famille mpe ezalaka monene soki otiki bakousin mosusu na bandeko mosusu okokutana so bandeko mosusu na famille bakamaradi mpe bazali ya bagénération na génération mpe bakamaradi okokosala mpe bakamaradi mosusu mpe kamarade ya liboso eza yo moko na yo moko yo nde oza kamarade na yo moko si mobakisi ya bato tomonaka awa na internet te bato ebele balobaka naza na bakamaradi te naza kaka na baconnaissance tomonaka meme Tabu Fatu top model alobaka nini aza kaka na bakamaradi misato moko na Angleterre moko na Belgique moko na Autriche Sheda Tambwe bokanisa bien Tabu Fatu ndenga yebani bongo ndenga za bongo mazaka na bakamaradi misato alors sikoyo soki ye akabwana na mobali bakamaradi na baboyi kokabwana bango na mobali wana kasi ya kotala soki akotika bakamaradi na mobali wana to akozala na bango soki mpe balingani na mobali wana na ndimi te akoya kokota na makambo na bango akokenda ye atiki bino bolingani kuna ubie bozaka bansemble alors bandeko epekisami te moto bokabwani azala na mamero ya bato oyo bazalaki na yo bamembre ya famille na yo to bakamarade na yo epekisami mpe te bazala na relation ya kikamaradi ya moziki ya makangu to babalana epekisami na likambo moko te bolanda makambo oyo baye kotielanga panzi likolo te na tata mwasi ya bana aya kolobelanga ba ex tala makambo loke faltava eloko ezangaki en tout cas ebale mondial noko bana ngayaka ngai yeyo tata mwasi ya bana bonzenga oza toujours bonzenge tata mwasi ya bana ngai yeyo ebale mondial noko ya bana olobi nini sango nini ya sika omemeli ngai ya mobali alinga bouillon boye te tata mwasi ya bana likambo nini nga nakanisaki soki eloko nini oninga oloba na nga bouillon yango tokoli nango te bandumba ndunda mai oyebi yango bien tata mwasi ya bana likambo ozoyelanga yango ya bouillon yo na bouillon tellement olinga bouillon ya makoso batya mwa mayebo na kati ya mbisa kokauka babwaki mwa basolo na kati okenda kofinga na mwasi oyo okitisaka leson tata mwasi ya bana mwasi nini azoloba onga nakitisaka leson zawadi akitisaka ye moko peniel kalambai alakisaka yango ye moko mwasi nini nga nakitisaka leson baoyo nga nakitisaka leson yebi bango te baoyo yebi balataka na bango ka leson te tata mwasi ya bana likambo nini boye olamukili nga mpo na likambo etali bouillon tata mwasi ya bana obosani nalingaka ya makoso te obosani bouillon ya koko obosani bouillon ya poulet obosani babouillon mosusu kote kuna nde olinga koloba complet yo ozolobela ngai ya bakaleson ya kokitisa tata mwasi ya bana likambo nini oyo mwasi oyo apasa babomoma na yo tata mwasi ya bana olobi yango bien mwasi apase babomoma na nga nakotongele na nini nakotonga nini nazoyeba mpe mwasi yango ozoloba te ozolobela mwasi nini mwasi nyonso azala na nga apasa babomoma
apasa kutu te topasa babo moma. Oh, mais makambo ozoloba olamokeli nga obie ndenge nini tata mwasi ya bana. Ton ex quoi. Okabona na mwasi depuis très longtemps mozala na numéro ya cousine. Yango ozolobela mwasi nini? Ex nini? Naza na ba ex ebele, ex nini? Naza pe na numéro ya cousine moko te. Tata mwasi ya bana. Naza na numéro moko te. Loba Facebook. Mais numéro ya téléphone na nango te. En plus, baomba komelaka nga. Nga numéro naza nango ya mwana ya ex na nga mo. Oloba nani? Beya. Mwana ni naza nango po tosalaka na ye. Tosalaka na ye na elengi ya komba. Pa ya boss na biso. JP Kiama. Okoyoka ye kuna na suka. Akobwaka pe JP Kiama. Kombo na ye Stephanie Cooks. Kikuli te ye Cooks. Tokotia ye pe kaka Kikuli. Ba adopte na Karine Mokonzi. Tata mwasi ya bana. Ozana numéro ba camarade na ye. Bosola nini? Tata mwasi ya bana. Oui, ondozwi. Numéro ba camarade ne. Nazalaka nango. Me baomba benga ngai. Bangomba benga nga. Na comprendre ba ex nyonso loba. Ba ex wana nyonso. Folo bango na pluriel. Yozo loba moko. Oui. Na comprendre. Ba wana naza na mamero na bango. Oui. Na bosa na akuti na yebaka te. Bango mbabenga nga. Tango bazoloba. Na yebaka pe likambo baoloba te. Mais bon. Na obo mango kasi. Na obwaka ngo. Mobala zala songi te. Un homme qui se respecte soit kabona na mwasi, kabona na bien yo kabona na basi na quai de poisson. Yango otula. Donc ozaka sir na mandefu na wana. Non. Non. Tata mwasi ya bana. Tokoyoka na te awa. Nga na kabwanaka na mutu na quai de poisson te. Na tongaka pe mutu te. So tokabwani. En plus, ngai nde mbaboyaka. Alors, nga mutu baboyinga. Nakene tonga mutu. Pourquoi? Nga mutu baboyinga. Nakokabwana. Na quai de poisson pourquoi? Ngai mutu baboyinga. Nakolanda bato pourquoi? Nake nanga. Nakei. Alors, tata mwasi ya bana. Kolekisa te place wana. Oh, siko mandefu nanga. Yango mutu yo tulisanga. Nga mandefu nakataka ngo. Nakataka mandefu tata mwasi ya bana. Mandefu ya mbanga nakataka. Ya samapeka nakataka. Ya kuna na eto nakataka. Na ninga nakata ya etolo. Nakata kutumbala moko. Na bimisusu na ex moko boye. Alobi nanga. Yango yo ndenge kati mandefu nyonso boye na nzoto. Okomi nani oyo? Lekechu. Okomi mura. Okomi kovodor. Na Mike lokamba kutu. Aza muta sima me atikaka. Tata mwasi ya bana kolekisa te pardon. Nazo tula te pona mandefu. Natonga mutu te. C'est vrai. Tata mwasi ya bana. Olamuki linga na bote boy. Mandefu. Ya pembe, ya rouge, ya bordeaux. Mbinga, ebele. Mikie, ebele. Batoni. Beaucoup m'ebele. Je t'interdis. Retiens-toi. Ok, tata mwasi ya bana. Makambo lobi, nasalelaka ngo te, mais bon, nandimi yo kaka, je me retiens. Tata mwasi. Tata mwasi ya bana. Ata bayemba, tata nkento. Mais yo lekisi, tata mwasi ya bana. Yo, quelle cousine, en tout cas. Te, nazo timbela yo. Bon, oyebi yango kaka. Tokosola kaka. Tata mwasi ya bana. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Nyos Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali hein. Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc, on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengi ya Combat. Hein? Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Nyos Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali hein. Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc, on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Nyos Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali hein. Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc, on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.